Nakoboka pe lisusu te. Pona boka pe kokobar. Na boka koko te vraiment. Kokobar na nga mami na pe somboti na poto. Na mikili place ozali. Na pe sembote. Mama mi. Oto yebi mama mi azaka moko oya ya quadra. Siko yo tangi su kombo na ndenge. Oh, ikotanga kombo na basansi te ke yo kena ndinga mabe. Maman o aboti ba prêtre. Maman aboti batu oyo lelo na vie lelo oza lovando zo consenté pe obandi pe ko banga. Bapesa lokumu. Maman mi ba prêtre abota ezaka do quoi do ba prêtre o so to tangi ba prêtre ye mo ndinga mi banga. Yo na pe na lokola te do mona ko ba mo be ko mone mi donc mona mona te. O ngana yebi ezaka ya quadra maman mi. Surtout na bandingo kendeli na. Ngana yebi ka. Moza bato pesi ka se ba mère maluba mbote poto mona pe bango pe. Mère maluba za la nesi. Ke na lili tapete. Ekozala pete. Ko molima mutu yo mona kesika kinda. A part nzoto ni kota na mabi. Wana ba RIP wana za sumbote. Moni ko garder ba racine ezelo mususu. Metango yo lobi na nga keno ba petit na nga ba kombo na bango banani na lobate vraiment. Vraiment oui. Na lobate. Il fallait na zwa kombo ya misi. Yo kano na zwa kombo ya misi na chango anani na Fabrice. Na zwa kombo ya Anthony na chango nani Bruno. To na zwa kombo ya Yves. Na ba kombo ya Yves. Nazi komba Yves maman na baola ngo na pesi komba mutu mususu to na pesi ngo Japon. Pourquoi expliquer biso pété Anthony ezaka rapona boy l'équipe yo mo to kombo no soin Mais Anthony nga mona tala Anthony parce que nga mo d'abord na Anthony bana mboka vraiment tabino moko po na ko pesa pe bana kombo pe koma lisu. Natali nga moko papa na Antoine Banabo. Bonjour Banabo. Bonjour maman Langai. Bonne santé. Santé na grâce à Nzambe vraiment. Ba opi ba olanda biso na grâce à Nzambe mbote na bango. Merci beaucoup pour la moi respect à émission au Kikolongola déjà toujours kota vraiment la ratia émission la biso artiste Banabo na ebite na bengo artiste na bengo nanima mi tuna nyonso wana yo moko oye Banabo ya mboka o. Animateur na bango ya mboka oyo keno lelo soki lobi bamoni pe animateur na bango akompe osa makambo ate tomona ka epe toyebi. Merci beaucoup mais poto koma nesika ozo mema biso to koma la biso na mais mingi to lingi to yeba vraiment to yeba nanu nini to yeba vraiment vie na yo betela biso no parcours na otio koma penza oyo za lelo quoi po balandi na biso o batala biso ba sepela vraiment ba yo ka penza ba comprendre ma solo to beta na kati ya émission na biso. Bon à venir na ngai ezango bon lokwa pas venir ya bébé to ko bande na kushti to ene na ba couper to bandi li papa muke moi musunya bata na basanso wana donc avi na ngai eza vi moko il faut passer ba venir rebelle parce que pour lobi pe makambo po nde to beta ba venir abatu batu msoko beta pas venir a muta betongo et contraire mais tandis que vi ne pesa na ngonde ngwana te vi neza ba façon mo ebele na sepe makasi vi na ngai kokola na nga akino mona muke na kika mutu mo boye koyemba animation kokata pe suki donc wana ezaki ba oyo ngai na bandaki kokola nango makasi bon na sima kokola nango wana donc nakoma komona do me vandanga mingi po biso to kolaki vraiment et pas ba parce que biso to tikala na maboko mingi vraiment ya batuti ya batute que non mutentel azana yo jusqu'à la fin encadré yo. Donc si je comprends bien par là au lingo loba que soit oza orphelin tonde nini donc zala vraiment clair pour batu bota la biso baye ba penza maramni no lingo loba mais orphelin orphelin nga maman nga akufa mère nga zanvité. Ah bon? Toko yeba kombo a maman malgré que son âme repose en paix à souté to yeba ta kombo na ye quoi. Sing Antoinette, je salue ma mère, vraiment na sama belé. Moli mono vraiment maman pe manakimia. Sophie nangai yambinga, pe manakimia. O nyoso ezakaka parce que ba renfort ba masananga nde sala ngai. Nazara toujours tendre na mamunanga. Pour vinanga nde musique vinanga yango. Comprendre parce que ba masananga ba greko kolosoi ba ya basola ponanga ba vinanga ba shuna iboka kilo jogo ba ya belé basola ponanga. Donc tema kotalisa na bango na ba mama lisi
papa nanga luvaka bango tu bano sola nanga bo bandeka toujours kolendisa ngai keno atemone loko sala yo foza la rabo yo foza la rabo yo foza la rabo po bango mo batalaka keno ndepe na kuta msuna bana bango ba camarade na ngai rôle bango ba monaka repa mwana wana bana bo eza kaka animation kokata suki yango pe nakola pe kana bana bango bongo donc na place wana vraiment na ngai vraiment ya raisonner ma place mama bandenge mo be poka na zo orphelin funa mitika na zala boye non na kosa la ngote. Vraiment merci beaucoup Banabo. En fait on a ligné la zone à moi sima par rapport à mituna na tuna kiopo na yo ki yango lobi que maman que son âme repose en paix kombo na maman Sophie et puis na yo ki kombo na lobi Antoine bon tolingi to eba maman akufa na ye tu es orphelin de mère Antoine siko kombo wana Antoine wana e uta pa nani puis na na pesa o kombo wana mais comment Antoine nakola na yango on kombo na mais faut comprendre pe ba idéologie faut comprendre ba idéologie obité que ba histoire comme que non pour lelo pour oyoka kombo Antoine comme o pesa bêtise quelque part mambo belé faut yeba yango yo monte que non mutu musu bakokoza babenge na kombo intel babenge na kombo intel babenge na kombo intel obité que ba kombo na pe comme pesa ba mbutu pourquoi quand on a vu ka photo vendre ka pour no e baka via mutu na kati ete nga na olingaka na benga ona kombo Antoine po eza kombo na o Antoine oui pourquoi yo ozolinga par cœur oui oh mo oyebite ke nako kepe place musupe komba par cœur eza bien sûr na yebi na ngai mais sikoyo vraiment émission eza matata po Antoine vraiment elobeli na onanu e mema biso na musika e memo musika te donc côté là o kaka boye vraiment mobimba ya Kofi te e memo musika te parce que soko ke ata mbandaka sokuti batu libanda pe mbandaka okuti na mutu pe na tonalité pe ka ya mboka na bango eza bongo côté là o penza chinois te. Bien sûr, comme modo côté là o boy mubimba no Kofi to ebite so papa na wazalaka ndoi ya Kofi to lipasa Kofi po ne balobaka ta musuna mukili batu bazala mi balé po zolo na yo Kofi mutu dona kwa drakata yo. Oh mais yo foye ba magamu mususu zo ke nanga vraiment foye ba pena magamu mususu ke nanga biso toza batu ozo comprendre toza batu ngai na place o ya ngai ozomona babilembo ozomona ba makambo ça sert à rien toza batu bongo na bosu na kokana niao même sotala niao na bino bien te na lupango natala ye bien artiste Balabobo mama kufa c'est que papa kufa pose orphelin mais ça biso no identité ya papa na ngai papa na ngai natikala kutana père na ngati natikala kutana ete donc nga oya ngai na bazaka randole nanga. Mais tout est hôtel ba image moko boy mutu moko loko ayo ba osenga ke ba salisa ye ADN na Kofi po neti bozala ba ressemblance do batu bo linga ba ye ba penza source wana to ebite mutu wana to mona na ba image eza yo to mutu mususu kaka tikana yo mama mankere tikana yo ekomi nango kaka boye poya tambusa sani na ye ya mapazoko kakotambwisa te alingi kaka binanga dipirone Antoine banabo yatambusa komona bitika nyonso mama tunanga oyonga nasalaka ngana yanola yo mama tunanga oyonga nasalaka ngana yanola yo mama ekomi nango bisika nyonso kaka kombo nanga bisika nyonso mbaloba mais pourquoi kombo nanga ya Antoine ya boye ekomi nango lokola lipa ya nguba ifale babeta lisolo ya Yesu ndenge yazalaki kobetama lelo ye chanja yekomi ya Antoine bana batika bashe batu nanga yiba question yanga ya mindule nanga ya binanga bandako na kolobela bango bansika o tunanga yo yanga yibandeko ngambiance. Salut chers internautes, comprenez que eza ambiance à émission bozo bilomo bozo mona donc Antoine Banabo donc aza peu artiste donc tozo ebate aza na ba makila moko boye moko boye donc ba kwezo ze belisanga nte bakamati elongi na ngai nzambe banzili zoso babambi mais kasi pe
batete yango mpe oyo botala mpe batete yango mpe yango mpe ezosalaka mpe koloba mpe to ezotambama parci parla bon na ndenge bien ngai yo oyebi naza animateur nayebi mpe combien de fois nakoloba mpe naza animateur okoloba kaka mpo koloba esilaka te donc makambo toloba donc bavie na biso balandaka nga na poto na miluse badidie wayengo bacourant de le padre et puis bafali ndombasi bapichu bemono batunenga makambo me mikolo tomona garçon moko boye olekaleka trop par hasard na okutana ata na mutu moko te ayebisi okokana komona kofi bon babiloko wana mpe totambolaka mpe babisika misusu me moto mpena mpo abetela eloko wana me okozanga mpe omona te ata mpe soki ozotambola okwe mpe place mosusu mosusu bokoza te mpe na répétition toyoka yango nakoza mpe mosusu naobwaka mpe na répétition mpe motu moko ayotala répétition oza lokwa kodre bon tolobi teke kodre mais oza lokola mais na ndenge bien yo moko otali mpe obi tenga na parcours na ngai ata yeloba maboye nga fotika misiki nga animation eza ya ngai oyokaka vraiment ke eza ya ngai eza ya yo te nzambe eza ya ngai eza ya yo te yaya makata mukelele chikelanga ndambo makata mukelele chikelanga ndambo eza ya ngai kanganga eza ya yo te nzambe mbrum bayaya kutunaka nsi ya base babaye barela babule kitoko mtoluka mbongo banduka mbongo babokola mabota bazape na bana banduka mbongo babokola mabota bazape na bana magambo mabolongo na se magambo mabolongo na se ngantwani nzambe makambo kolosoi nzambe ngai en tout cas artiste bana boza vraiment na makambo donc soko oyembi obwaki na suka nango ozongaka na kombo Antoine wana mais kombo na yo siko omoni bato mosusu ya mokili eloko ekomplika nde moto ya mokili lokola kombo no eza mambwengi oyoki soni mpo kombo no eza mambwengi kombo na yo loko eza kinkara otalika nga kombo na babenganga kinkara donc okokoprononce kombo na yo ozaka mpe bato ba aire moko oza na talon nango mais pourquoi osongeaka te okota ta quartier la te na ndenge oza na mongongo na yo na apparence nango bo soki okotaka quartier la te ntango mosusu lelo oza na makambo ya danger baanimateur ebele oyo bakendaka kosala bateste na bamouvement est ce que ezalaka keno fale ka keno mpo azala na batrie ya moto papa intel keno loko aza na trie ya papa intel il faut akende na mouvement wana ya papa intel ezalaka te par rapport à bongo te par rapport à talon na mpo toyebi mobao asepelaka mpenza na bato oyo babosaka mpo orchestre wana c'est pas donné à n'importe qui mais yo na façon ozodemarele na animation ntango mosusu soko esintegraka lelo olinga ozala na baniveau mosusu yeza probleme te lokola yoza na boza oyeba lokolo oza na boza ya koyeba depuis kala vraiment ifale nangende kuna na bwake eza nango mabe te bandeko ezalaka nde likambo ya makila bandeko eza nango mpe mabe te bandeko ezalaka nde logo ya nzoto ya moto yaya soki etindi ngai ye nakende kuna nakokende nakobange logo te nga nakokende na nga mezoki esengi nga nazela nzambe ya beta sete abeta sete bandako nga nakokende soki nzambe apermente nga nakokende magere nga nakokende ozo comprendre ça soki ntango omoni déjà makila oyo epesi elobi ke jour wana nzambe bapermente tokei na baplace mosusu mpe okokende mpe na bandenge moko boye mpe na ndenge mpe olimo mpe place evide so tolingaka keno oyebi ke barase oyo toa nango eza barase oyo balider ebere bazelaka na bamouvement makasi yango nga mpe na propose soki okenda yelinga esala bien mais mpona nini oponi kaka kaotiela par rapport ya mosala oyo eza nango ya talent oyo eza nango mais tala mpe na baniveau mpe bato misu mpe bazali mpona otangi ka mopanzi wana bamaison mare eza banani babina file banani barobinio oyokaka bango
Mon père fallait pour DiCaprio. Oyo kango. Nana zalinga mabe. Ale yo. Voilà ce qu'on me pense ya papa nanga DiCaprio. Nana zalinga mabe. Mon gros yo. Ale kokwe. Ale miso